Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro. Kamwasi Chilombo, Mwana Yasuka, ya Mama Marthe Kassalo, déjà en direct. Il est 6h40 heure de Kinshasa, une heure de plus à l'est. Voilà, et pas dans aucune heure d'ici. Bon, on a vu que le temps peut évoluer, place aux alliés déjà, je ne sais pas, moment ni nous mais tout ça déjà ensemble, bon, et puis que tout ça. Alors, on a vu que nous avons si koyo, tout côté na bas sujet ou tout bien bas sujet sensible. Parce que tout le qui déjà est belé, le pays est en danger. Le Congo est en danger. Pouvoir payer à Fati, ils en ont danger. N'a pas pourquoi. Nous avons 16 informations à vous fournir aujourd'hui. 16. Avez-vous le temps? Est-ce que avez-vous le temps de suivre tout ça? Nous avons 16 informations sans repos. Il faut faire un maï pembeni pour prêtre. Si on a une chair, on a une information, on a une analyse. 16 informations consécutives. Tobandi. Nabongama. Zwa mwana, chaye pembeni. Mwana chaka makelele. Enfant docile, azala pembeni. Oye, bazalaka mwamba. Mutu makasi. Kangela ye na chambre, to osola masola mboko. Bomoni mboko yo, soki facha bungisi yango te, to neni na biso. Soki facha bongisi mboko yo te toneni na biso blague te. Hier batu basengaki ngai ba vidéo ya batu batambolaki mutakala mingi na pesa ki bango o babenga nga lobi na privé bamuso bokomi na ba commentaire o batindela ngango na commentaire na komona numéro na ndenge na otindelo ndenge ni benga nga en privé numéro o bozo mona dali numéro na ngai personnel. Ils ont combattu maté. Biso to sala émission te, ototanga mukanda, otala tibala koma kiboye, matata pona sala kiboye. Yozo loba ilongi mwana rate. Biso déjà to sito lakisa bilongi banda kala. Ozana ba information, ozali mutu ya FRDC, la police. Vous avez des informations, ba injustice zo sala mana armée, injustice dans la police, ba soda moyen bolo ba ezate bo nyonga kana kata mutema. Et ça information. Président Koye Bango les mêmes jours. Na ebisi bino déjà. Chef de l'État Koye Bango les mêmes jours. Azana besoin d'information na bino. Soko bombi yango komisita Koye bandeni. Anzambeti. Anzambeti ataka mutu lokola yo na ngai. Pesa information ngana ko komisa ngo. Je vous dis hein, les mêmes jours. Vous comprendre. Merci na batu nyonso oyo ba souhaiter nga ba bon anniversaire na ye bakate bolingaka ngai mingi na ye bakati ti lelo bazokoma kaka na ba ya Willy Musheni code mondial hein wana bakulutu na biso vraiment donc de likunzinga depuis de kokao tellement ko tindika nanu na ba émission musicale jadis donc ya Willy Musheni code mondial ikolo penale kinaye kamwasi Masolo. Donc merci na Angèle Mpumbu honorable. Moi c'est Kitoko. Moi na ya Mama Rose Mpumbu honorable na biso confirmé. Ngana confirmé. Oyo batikali honorable Mpinda pe nanu alobi te que soit la députée, à la candidate. Mais ngana pese déjà ba chance na ba courage à postuler à bangate tozali to chaye maboko pe ya kobima oyo batikali ba musu ba kobima pe mokobimeli na luzumu donc député ya luzumu otala nzali kisika kabo alaka député mais na luzumu to bandi émission bozala patient bona na émission Tina Souka. Tout le monde est au côté d'un sujet moko sensible, mais c'est pour aider les chefs de l'État, aider ces pays. Pour tout ce qui va être esclave,
ata tokufi na biso mpe tokokufa kaka oloba okokufa oloba mpe te okokufa alors loba kaka po cercueil eza ya mutu nyonso Jésus kutu adaya malgré asekwa olingo linga ti eloko mpe barwandais bazosakana na biso c'est la peur babiki biso tobangaka fort bango babangaka te Rwanda bangaka te mais je vous dis le pays est en danger tobandi na bongami lisusu pour la seconde fois dossier Matata Ponyo namonaki ba image ndenge bandeko basali fête na Maniema ki Matata Ponyo aza lavé blanché ou blanchi fête salami ba moto banini na Maniema mutada contre Matata Ponyo azate izande makambo ya kolanda kosala suivi na makambo oyo mbongo ya mboka mbongo ya ba contribuable bimi pona misala ya mboka misalami te mais mutada lina haine na jalousie contre Matata Ponyo azana yete c'est notre frère mwana ya Congo ngana bayebaka ye côté moko boye na oloba te pona ba indice mikono ba indice na yebaka ye côté moko boye autaka Maniema aye kovanda na famille moko boye famille ngobela ba meti mais na yebaka te un jour akoma premier ministre chance ya mutu nzambe mutu ayebi yango donc dossier ekei sikoyo na cour de cassation donc makambo esili te je crois vous comprendre toleki est-ce que boyebi ke bakangi bandumba ya bachinoise na Kinshasa na situation moko irrégulière sans document est-ce que boto tala ndenge na poto boto refoulé africain moko bakangi ba scotché ye lokola koli mutakala hein bino bato bokendaka bapoto nga na kenda na zonga na olinga mpe mikolo na kende me kokende na nga po na zonga na nga mpe lisusu na betaka tour baskotche mutu lokola carton koli bakotisa ye na cargo ah mindele mponi bosalaka biso boye donc bakangi bandumba ya bachinoise na Gombe baza na situation moko irrégulière baye kosala ki Chelsea na Kinshasa bazwi bango wapi bazwi bango na avenue Mandarinier na Gombe esika télé 50 ezalaka je crois n'ayebite bango certainement bakibi ba locataire donc bakotaki na bango banda kala Kabila au pouvoir sans document mibali na bango lokwa bayaki awa kotonga ba palais kosala ba prince ba discatave ba prince ya moins cher hein to benga prince hein mais c'est la chaussée na prince benga goudron donc baye awa kosunga pe mibali na bango ba chinois oyo baye misala awa foer moko pe betazone bango pe ba chinois baya ba Chelsea baya pe bazaka na ba jona bango un temps ba congolais ba timbeli kopo wana ke ba Chelsea ba chinois bazaka wana ba ko pe ko coopérer na ba congomani ba kendaka pe kuna grand isolo libération betazole olimwe tout ça régime eleki tala ba tuninga ba wana ko kota na bango donc na ndenga ki mvuka mais merci déjà ne ba kangi bango mais to lunto yo ke bazongi lelo toza kosola masolo pe ya est tozo sola voilà notre stylo pour nous souligner ba point déjà dans solo li ok tozo ke malé ces informations na ba commentaires na quelques analyses tala tozo senga na chef de l'état ba banda recensement ce qui si ba banda ki na yibiti na armée pourquoi na kati armée na époque ya Kabila wa tosali ba brassage tosangisi ba rebelle opo na pe na mboka tosangisi ba donc tozana ba soldats ba étrangers ebele na armée na biso
et bango nde baza kosala ke bakope simba te parce que ntango bayaki mingi oyo basali barébellion brassage oyo mixage mingi balobaki monoko moko na Kabila langue moko et puis baza kokipe baposte ya minene na mboka na commandement ya armée congolaise donc baza capable bopesi 1000 armes et que des places boete bandeko bango mosusu batikala kuna batindi kaka 100 900 portées disparues soit équipe pour renforcer par rebelle. C'est très dangereux pour notre pays. Pays est risqué. Tu as dit que comment on se préparer pour le mois de décembre. Donc, soyez prudents ou soyons prudents. Avantage belé bazaki nango ba perdre nango et pas ya Kabila. Ba perdre. Et pas ya Félix on vie comme normal et je sympathie. Alors ils veulent récupérer maintenant la totalité ya makambo na bango. D'abord informer bino hein. O ezata zo boaka ni ko boaka parce que tant les amabé ceux qui te perdre Félix nzambe na ebisi bino to kolela. C'est vrai, baba quoi qui bloque mike ezali na salamité toyebi. Boyebi nenga uti na mandao ya liboso ndenga sali makasi ko boma mariage. De makambo bela salité parce que déjà baba ni ko beb ça ko saboter nous 100 jours et pas gérant. Aluka abo asala divorce FCC na cash. Et ça là qui facilite. Mais Nzambe asungiye union sacrée ye na kata union sacrée pour que sangisa izali ndi aza kobunda soki to raté Félix soki ba étranger basali coup awa et que Félix a longé na pouvoir tala tokolela maya miso to silati na ebisi bino vérité tokolela maya miso to silati omoni shada inenga kondi Shada, il va monter comme colonisateur, anaconda. Si on va zone na ba affaire. Biso route na mo ka to limo na biso. To limo. Recensement na sengi recensement na armée congolaise. Donc recensement ya blague te donc on tourne un soldat avec des détails. Tata na onani, maman na onani, obotama wapi, bakunda bakoko na yo wapi. Blague, o ba réponse moko mobulu kaka, bo remercier ye, pension, okomisi la mboka na ye. Je vous dis sincèrement, situation, ils ont la bien dit. Tolia, tomela, mais kanisa kalobe dans la mbongo okimela. Exil les a passé. Botu na bakengo wadondo nazo solo la penza blague yati l'homme ça qui émission avec moi tristesse Léon a na pomper moi 10 000 chers internautes bota la mikolo yo na Louisa na Mujimai balobi il y a présence de militaires rwandais. Insécurité continue à Kasai. Insécurité na Congo central na Mwanda na Etseki bino dia ke no batumbi batu. Chez les Congo ça n'existe pas. Et puis la pratique on a kotumba batu kotumba bandaka ba pratique ya est. Est-ce que batu ba commandité loko wana bata STT. O ba soda ya Kiba. Mutu mwa komelinga no bata ba soda ya Angola. Na douté. Soda Angola kolia bilanga ya ba Congolais na Angola en tout cas quand même ba soda ba la mois salaire à moins bien. Ngamo na va en Angola. Donc insécurité na Kasai, insécurité na Congo central. Boke ba pena voyo ka ba mouvement moko suspect na Kikwit. Na uti Kikwit. Nous avons des informations qui quittent.
wana on le na télévision vous était on a fait comme pas na yemo ko fumwa ditunga. Donc les deux provinces le plus proche à Kinshasa, c'est le Congo central na Bandundu. Donc ce qui va pointer à Bandundu na Congo central na vitesse mouké Kinshasa est tombé. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Bolandi vidéo ya Rwandais mokazo loba na stade kuna zo sona bande kone ba Rwandais. Alors bibi tumbe komi na kati ko sasu ke to uta na est to kenda katinzela makolo esili. Tona na Rwandais na biso avion na biso kenda kuna. To ko tsaka batu ba atterrir makambo bandi mbala mona ke. Boki vidéo wana te. Oh. Rwandais azo sona bande kone. Bana ko interpréter pe na français. Alors bibi balobi ke biso to ko vivre kaka na Congo. Kuna ezali pays continent. Toko vivre kuna. Bitumba toko bono bundaka na terrain na bango. Et puis bitumba ya mbalo ekozala pas cité parce que toko bunda sur place, potoza déjà sur place. Tolota bola muka bonga tongo mokwa tun. Abwetu kalile bayaya. Ndungu baya bayukuta. Ah? Bon, quand moi si azoloba. Molobeli ya fachi. Nazoloba. Donc mututu na kati information yo mututu na. On a dit alerte. Mututu na kati. Yo tambola ki mutakalati. Ozo sepela. Olobi Kabila zonga. Zela. Bozana mwana ya Congo. Mwana ya Tshisekedi Kinois bino moko boko combattre ye. Ah tozalia boko tuna ngulu boko tuna kapesa. Donc baza susu ko bomba te baza koloba bomoni ba Rwandais balingaka biso te. Les Rwandais veulent à tout prix récupérer la totalité de ces pays. Il y a un tour dans les États-Unis d'Amérique, un partenaire à Fachi. Tout le monde appelle le côté, point de vue sécuritaire. Tout le monde n'a rien. Tout le monde a combien? Ceux qui 6 marines, ceux qui 6 bango, toké na biso na bazamba, toké kota la sous ba kosa ki biso na ebiti. Toké kota la ba ko contrôler nini kuna na bazamba kuna soki nini la parc. Je ne sais pas ce que va qui ou quoi, mais biso moko nzambi ka kukenga ngemosi ukikenga nzambe abatela yo moko mibatela ba américain kwa ba banzambe oui banzambe et ba ko se tuka pe bo ba beti bon avant que ba va réagir. C'est changé. On doit rester prudent na alerte na tête. Toza kokende ces informations. Bon, oh ils apprennent l'information ma cité na moi stade de martyrs. Félix Avanda qui a fait président Félix, excusez-moi, chef de l'État, vous m'avez dit Tunga, Avanda qui pembe ni na moi na moka mobali. Voilà, je disais moi na wana ya mobali, oh yobomoni na stade de martyrs, bat pas comme ko polémiquer. Oh mwana ya Rossi, oh mwana ya Boyno, azali koko ya Fachi. Donc azali mwana ya fille aînée ya Fachi comme on a Fanny. Nde mwana yeye wana do koko ya chef de l'État Fachi Beton Mfumu Waditunga, double brassard, président ya Union africaine et puis président ya République démocratique du Congo Beton. Donc Fanny wana soko yoki nzembo iriti ayembi hein yeba titre nzembo ngote monganga senga soki ordonnance soki ndenge nini abwaka Fachi Beton na début ya émission wana abengi papa na Fanny. Donc Fanny yango ye wana abuti mwana wana nde azali koko ya chef de l'État nde bomonaki na stade des martyrs. Tozongi na makambo ya logement ya basinistre ya Goma ya volcan Nyiragongo.
oyo président mannequin président ya Rwanda oyo alotaka ndoto matin midi soir kaka Congo matin midi soir kaka Congo ya utaka na Uganda aye kosala rébellion balia biarimana avion ekweya azwa pouvoir bakolo mboka ba utu bakoma komona pasi bango batuti badomina bango tellement yebi ke to na yebi sa rabino likambo yo donc ça peut faire 5 ans na yebi sa rabino likambo yo ya domination tuti na Rwanda contre Bahutu. Na yebisaka bino tôt ou tard les Hutus vont revenir aux affaires au Rwanda. Bokanga makambu. Yango bomona Kagame ndoto na ye Congo po bakokima nde na Congo. Yango Fachi Beton ba relation wana bilatérale entre les voisins bomaka yango na ba Rwandais. Mir faut kota côté wana bakokima ba yawa yango mana tonga bandako wala bandako na ya do préparer. Qu'est-ce que vous croyez? Maison de luxe botali bandako na Rwanda te na moni masalanga Jacobs na Suisse mukishi ache ba photo ya bandako na Rwanda bandako matititi bandako musufu mona bandako wa kitambo boli sokena uzana kitambo pona bota na kitambo bandako musufu na kitambo bandako neti ya mabele za la katilelo na kitambo po Kinshasa bandako na kitambo ya ba référence bandako wana na Rwanda ezali pourquoi Kagame atongengo na Rwanda te alinga kotonga bandako wa préfabriquer de luxe tombe moyoka de luxe obani ko banga atonga Fachi kala ingango ba Rwanda balingaka biso te aza kotonga ne bandako esika bandeko ne ba ya okimela tangi koyinda ba utu bakozonga na ba affaire ba utu bako récupérer pouvoir na bango na Rwanda. Kagame akokimaka ayera na bala rebelle akokima akokene na États-Unis akokene na Océanie maintenant azako préparer terrain d'accueil ya bandeko na iba utu tomba kokima na Rwanda baya kufana na Congo ndia linga unotonga bandako ti. Qu'est-ce que vous croyez? Ya linga rabiso ya nga tonga bandako pona biso ba sinistre na biso soki Fachi bozwi mbongo wana ya Kagame do itaka lokola ba policier ba chaki frère Martin Musapi do Kagame che biso Musapi na sokoti do wala dali humiliation ya haut niveau donc wana na ebité be mission na ko changer forme. Je vous dis déjà wala dali humiliation, on ne peut pas accepter ça. Noël Tiani a lobby déjà, Noël Tiani a écrit à lobby na réserve na biso na banque. Il y a échange. Tu donnes à 3 milliards, 3,3 milliards. Qu'est-ce que on a 30 millions on a dit. Biso moto totongi banda kwa. On a une humiliation. Donc Kagame akolota ndoto ya Zambie te, alota ndoto na ya Tanzanie te, alota ndoto ya Congo. Chef de l'État, je vous dis, kokota na yo na makambo wana te. Kokota na yo na makambo wana te ya Kagame. Kokota na yo na makambo wana te. On a accepté quand même ba Rwandais yaka mais tokol lekisa ba relation te. Tokol lekisa ba relation te. Pourquoi Angola zo sala ngote? Kuta mona ba refula biso kuna pa pamba kutu. Na ko boma. Yenda lingi biso mingi, Kagame lingi biso mingi. Makobola ezaki nini? Nous allons continuer. Koto ici déjà, je crois, c'est bon. Tokoti na makambo ya
Ngobila na chef de l'état bake na marché à Liberté ndenge zikaki Ngobila yo na makambo zandu nano makambo zandu nano silicité zandu etonga mati président okene kotala pavillon te pavillon eziki na zandu mokonza ke bon pour la visibilité assistance ça va yo kan si yango sala ke bana chango wana nyoso wana balba ke fati umela bana chango bazozela fufu ata ba kolesa ba ona monoko boité mais fufu ekiti inondation ya loso ba Thomson yebele soso kolia kaka que demande le peuple kota musaka président pampa manengo lati et puis Thérèse peut bien pensati bomoni ke bakangaki batu na aéroport bakangaki basango balati bamvuela basoda to bosala ngoti donc c'est-à-dire le chef de l'état quelque part bafiti bazali baoluka mutu na ye na yesi bino soki pouvoir oyo ekei ya IDPS tokosieta po bato oyo bakozonga avec force tala musée mutu na bango musée Laurent Désiré Kabila achassa bango awa bazongaki mingi na ntango ya Kabila fils nde baza kokipe baposte minene même na armée oyo na bavéracité po mikolo futo solola ya makambo ditunga ya makambo mboka soto perdre mboka oyo c'est fini ti boza na poto wana ntango ozolia ozomela au moins respire ezonga na kini oluka Thomson oluka Kamunde la Victoire esalaka bien ata okiti na aéroport ki gambela quartier 1 nazongi na mboka na mikilo koyoka yango te donc Ngobila pardon tika facha fanda atamula te mikolo potoka ba ekwa mabe pona décembre bozala ka na embrouiller na ba fête barwande balala te pendant que tout lala to mona ki botozela tongo to bima barwande nde balamuki bazoluka sikoyo basala nini tala la plupart ya bataki sala makana butu bagarre de corps ya président de la République. Je n'ai pas le droit de benda bino matoyi hein. Ngana un journaliste hein. Nana droit ya koloba. Mais na benda bino matoyi te pour sacrifier vie na bino pour nous protéger président tali ça sieye yo kufa président tikala. Mais ce n'est pas seulement ça. Tout le monde des vidéos te. Moi, si je vais filmer le président, c'est comme si je champagne. Moi, si on a évité ce qu'il y a président, cousine, maman, qui sont qui n'ont. Président télé, mais sur la bâtiment, mais ça, ma solo est allée privé. Cette dame la filme. Et puis à la fin, ajoute le téléphone à Baloli. Marie-Jeanne, tozali wana fachi tena président ozotala kutu président tuni yo azoluka yo sia yo bon le président on a bino il est votre grand frère à la maison dans la famille mais il est le grand frère de tout le monde le chef de l'état il incarne le pays ne peut pas voler la besoin bango te rapprocher on a qui jour à événement wana na boy ko cha film ngwa basi ba cha na internet fois kangama biso bakamwasi oyo ngana comment que garde rapprocher président et to keneki na conférence sur l'énergie électrique na Congo central fati kuta yebite na betla keli solango mukoto talaki na ye na nkola ya mbaka ngana expliquer que président j'étais avec vous na matade oh c'est vrai tu étais là chef nazalaki tant quoi ba ina champagne Laurent Perrier ya munene babanga ko fongola ngo ba chef de l'état vers malamo nga na komi rapprocher président batu tout bato molaki ba chombo ngam na nokanga mais c'est quitter téléphone là mais c'est quitter téléphone là eh papa ne filmez pas je le fais volontairement pour protéger l'image du chef de l'état yo za garde za kawana ba filmer président obeta masolo privé bato zo mena ba champagne tandis que bato zo kufa na est. Il faut protéger l'image et léser tout.
Natindi lango garde de corps mon président mais a regretté. Abi c'est quoi cette affaire? Maman a fait interpeller. Alors Bernadette, awa kuto atona fatite, kuta tuni yo. Vous découragez bateau hein. Donc il faut protéger l'image du président. Ce qui place à colia ezali, place à combien ba film kate. Ba téléphone tout d'ailleurs va chef de l'état quota. Protocole là déjà. Au petit message. Ba téléphone tout nous change. Muta tombo la téléphone, au tombo le téléphone. Tobo tolia. Na micro. Mutu to ayoki. Président Koti allait Amélie Azamutu. Ça s'appelle la famille. Parce que si on a évité qu'on ait pas fête. Mais à cause d'un problème, la famille n'a pas. Ça président, si on a assisté, on a pas fête. Bon, on a le président, on a dit, eh, on a pas fête. Aza na famille biologique. Il faut pas comprendre. Aza pe na bandeko. Netinga na honorer madame l'année prochaine, ou dans le mois de novembre. Donc ça la libala la biso nyonso etikala. Ce qui n'a bengi fati béton aye mabe. Ça mabe te. Mende ba image nyonso ko bimaka te ba chombo. Président ko kene fête ba tu ba yebite. Discipline va rapprocher. Discipline protocole et chef de l'État. Na image à mon pot. Et tu peux filmer. Bobo tu filmer dans le téléphone. Bobo habite. Quand on a filmé le président qui colle et qui Eric Nino da s'impose qui. Alors il RTN ça la musana. Et tika bango peut passer la musana on va relayer information en direct. Ndé bandi maki. Mais ba boya va filmer le président na téléphone. Mais na ba fait bodo tika va filmer le président. Image bobo peut-être on a besoin. Maman wana soki ndeko soki nani de besoin ba que président ngo aza président ya Congo président Union africaine de besoin on ra wa ko etu soki nani soki ndengeni faut faire très attention bon c'est pelati bon c'est pela biso ba ota ba benga biso to tuna tela ta bien ko répondre si tu dois protéger président. Tozongi na armée. Na baki ba avion awa, na moni batu siko ba comprendre ngai. Botani ba commentaire, batu tout siko ba soutenir ngai. Tala bitumba ya mabele e bandaka na ba avion. Avion asali ratissage à partir de l'école ko ici ba bord. Tango bino ba fantassin, force terrestre zoya, idaka ne pona ko lokota, ko tala ko azana ko azoki wa achever. Bon, on sans pitié. Et puis, on a une trentaine de rebelles bakangi kuna au bateau M23 au baron de Bassalaki. Une trentaine. Il faut que vous ayez 5. Au bâtiment, il faut que vous ayez Jésus. Donc, il faut que Jésus ait le même jour. Vous ayez 5 échantillons. Oh, vous avez dit que Farafara, Jésus, Barolia Messamoko. Besoin de 35. Pourquoi? Bocha bango makala, allez l'État congolais bani golé sabango. De besoin contre ça l'État banyongo ba dépense. Et alors mikolo na prison comme mikolia ba kompe na soso. Donc ba Rwanda ba ko donc tala zone ko munene lokola utu. Mais ça tout. Un cas ventricule maman on dirait comme capitaine, mais rebelle. Bosila na bango ka kuna bosila ali kuna. Bon, on sans pitié, écoutez, nous avons bon maillot. Alors, kata yo, dame yo. Panzio li bumu. On est global, ouais. Allez bien, boche, on va kraka, balaxer un avion. Banakukanga ka, barebele, banakuya, panakinchasa, fan ya jugement. Jugement ya nani. Jugement ya nani. Donc, il faut l'utilisation. Nous avons quelques hélicoptères. Vous savez comment notre armée est infiltrée, nos officiers empêchent que ces armes-là, les avions, entrent en action.
bazotinda kaka ba arme individuelle ya ta baokule allez tuta pupu wana eyaka na nsima fo ndeke amata ndeke amati aneni ntango azokita ayebisi bino allez tala toa basoda te moto ya bajournaliste tozwaka bainformation ndeke moto akendaka liboso atali baokuli allez shimam tuta mudiso tuta ntango baratise terrain bino boyeka mpona kolokota bango eta enterrema bozopesa mosala makasi na armée terrestre non donc baavion mosala ngo bozela guerre ya Vietnam to okendango mokoni voilà nazwi information euti na est na kopesa bapiste te batindeli nga baimage natindi yango déjà bamilitaire na front uniforme eza te balati basurvette bat-shirt ce n'est pas bien oyo baéquipement ekei edevie ezokende wapi bozokosa faci bazokosa yo baokosa yo baokosa mikolo oyo okozwa bainformation napesi mbela bambila botinda bainfo numero yango wana opesi info lelo obuki lelo olambi lelo nayebike bainfo mosu ekoma ati ekoma sikoyo atonda na bainformation ya basysteme eza kuna tinda opesi toanalyse fo baanalyse ti okoanalyse information na yo eza vrai eza nini mokonzi ayoki yango koma soda kikufa na front na survêtement lokola civil lokola rebelle bakoconfondre ye na motorola ya moke donc motorola yango ezaka motorola oyo bachinois basolaka na batravailleur na bango yango ti bon ADF akutobeta na Uganda en pleine ville bato bakufi na tali baimage somo mwana tia na internet ya te bakanga chaîne nakosukisa na des informations totikali nango awa ya liboso sesanga boyebika longwana na union sacrée sesanga longwana na union sacrée aza kosenga alobi Jean-Marc Kabound idée abimisi ya réduction du train sali ba moyen ba mbongo bapesaka ba député et puis na bato baza kosala na ba institution bakitisa bango ba salaire ba avantage ba renforcer ba soda bomoni ba idée eza biloko ba Daniel Safu ba Eliezer ba Papa Molière basala yango wana mais ekomi Jean-Marc Kabound akomisa idée vice-président premier vice-président bon on va député bon comment va député il y a qui sont pour qui sont contre et là on va quitter là kuna likonda boyoki audio Papa Molière azo soit na travailler na ba bêtise azo finga na to ka audio siko ba député ba ngona bo votaki bango na seki soda moko lobby aza mokonzi na centre supérieur militaire CSM na ebisi yenga bi président ils a ba député ba votaka ba loi augmentation ba salaire na bino ba prime no ba député officiel de sangana président lo ba président lo ba kama ba salaire ba tuté ya musana na yeti na prendre o muski président lo bi kaka ke soda ba na la comme isa bongote isa bongote
c'est que Jean-Marc Kabound a bémisité pour améliorer la situation ya ba soda ya ba police. Malamoko c'est ça nga récupérer ngo oh la idée nanga plaja oh na Kabound na c'est ça nga mutalobango déjà fachi alobango déjà na permanence ya IDPS abi mukobisa to ko pouvoir toko diminuer ba salaire na ya ba ministre na ya ba pour to pesa na armée ba fonctionnaire ba policier. Donc c'est ça nga sur le mot union sacrée tika makele wana ça ne sert à rien la polémique ezanga tina. Voilà. Na ko conclure émission Fachi Salamakasi. Bat pata ko zela biloko kolia. Congolais azalaka na ye simple. Congolais asengaka na ye mingi te. Congolais alingaka alia alata na ye. Mais nde faut piso ba Congolais pe photo sala. Pour avant ata ba kiti biloko ngo pe 100 francs. Mais soko sala ka toza na 100 francs na poche te. Oso masosa ngondenge. On appelle d'ailleurs les droits et les devoirs, hein? Les droits du chef et ses devoirs. Nous également, nous avons nos droits et nos devoirs. On doit travailler. Tu peux créer votre propre emploi. Et si quand on parle de Kamutu Kananga, on a musala petit moko boye à ce qu'on a car. Na sunayete et le côté na yeboye kuta car propre. Ah, qui a fait ça? Il fait ngai. Même dans l'université, ce qu'on attend. Petit moko passe à la musala wana. Oui au parquet. Oui au kuta mutu ka propre niki ba pneu komi fait barou. Roue komi propre noir. Attends, là, il y a 3000, on peut ça à 2000. Mais on a créé une entreprise. Il y a eu moi, je peux aimer. Mais si on a salé 10 000 toukas par jour, on a combien? À quoi les cailloux tout qu'est moussala? Et là, quand ils ont dit que Congolais est moko yango. Au lingi soso ekita. Mais si on a le côté dans la poche, on se bat sur son nez. Mais chef de l'État, Bunda, sorry. Bunda biloko ekita, inondation ya biloko ya. Pour ce qui biloko est belé, ba prix ko kita automatiquement. Il y a des règles, il y a demande. Na Ekimi hein? Hein? Donc voilà donc Ekimi, sorry. Voilà. Donc chers internautes, émission à l'élo et aussi dans la makamotali constitution bitumba oyo président ya CENI azana yango charge azana yango blocage ya Congo ezali na constitution bomoni ndenge cour constitutionnelle ebimi incompétente pour juger matata pone. C'est la constitution taillée sur mesure yango bomona kapé Kabila auteleki ngakati aleki gambela koti wenza bayaka ye wana bimi ake kalo wano abaluki constitution et protéger batu belé bako kima mboko mukolo constitution et la réviser yango na chef de l'état batela kadima chela yata bachar. Mais j'ai appris selon certaines sources, même ma tanga famille Kadima Kendarate, même ma fête famille Kadima Kendarate, depuis qu'il est président ya CENI, il est visé dans le moko ya blague. Donc je crois même qu'on a parlé d'un sniper. Donc chef de l'État Sombela Kadima Mutuka o ezali blindé. Yé mutu asimbi lifongo la ya changement ya mboka libération. Nous sommes bloqués par la constitution. Même le chef de l'État lui-même est quelque part bloqué par la constitution. Constitution taillée sur mesure qui protège beaucoup de gens, beaucoup de voleurs, beaucoup d'assassins. Et mingi bakima bakena bango wapi na Sénat.
vous voyez une constitution est protégée. Même beaucoup de Rwandais ont linga fachité pour bailler que ce a une majorité dans le parlement réviser la constitution. Ce qui va réviser la constitution et vous verrez. Bitch et Gotonda. Mingi bako na Rubero en Afrique du Sud, mingi bako Kima. Parce que la constitution, cette constitution protège beaucoup de gens, y compris Kabila. Ce qui m'a tata pogno, Cour constitutionnelle abimi incompétente de les juger. Et les autres. Vous comprenez, nga? Les gens dans le lobby mingi sans vidéo. Vous savez que père mo ndenge wana. Oh ba vidéo est belle. Comme ko ba muke. Chaque jour dans ndenge mo côté, faut ça le rappeler mixage. Voilà. Oyo dans mato ya koyoka. Oyo dans motema ya kondima. Oyo dans motema ya kosalela. Un homme averti a volé. Quand moi, c'est le baraté. Où ils allaient livre na sali, lelo. Makambo na lobby, lelo. Mingi ko sala ma lobby. Il y a bien, na ya mabe, ce qui te a présenté. Na lobby déjà. Alokola mwana bangunza koko na ngamu tasala hymne national asala mibale debout congolais babenga ngola congolaise mais tu benga debout congolais na la zaïroise koko na ngai tona makila ba star donc koko na ngaso beti nzembo facha teleni nzembo facha bina akaya koko na ngai père boka zimpasi vous comprenez donc tona makila ba konzi ezao vaccin. Donc Nzembo, il y a des bêtises facha télé na bougété. Nzembo koko na ngai. Donc à moi ce n'est pas n'importe qui. Moi na yasuka ya maman Marthe Kassam. Pire petit Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabunda Kabundi. Merci na son excellence Nana Manouani na Kiumba, yeli banga yasuka. Musala zo kosaida makasi. Dans le bac ça biso top 10. Oh ya biso ya ba congolais ba tcheko mono na kati na tindaki bangote. Merci Inch'Allah ceux qui nous ont balingi to kuta na lobby. Soit ceux qui information musu eye na beti lisusu musu lelo. Ka ndenge bolinga. Nzambe azala na bino bo sambela pona Congo, bo sambela pona Fachi, bo sambela pe pona ngai. Pour ba sujet on a beti lelo on a bandaki là ba sujet est sensible bosambela kaka je sais c'est Dieu qui protège bosambela pe pona ngai prière na bino nzamba koyoka natambaka na policier te nana ba policier ya nzambe ba mwana ati. Kamwa saki numéro ya ngwana chombo chombo to benganaka soki na yambite c'est là un message. Merci beaucoup. Loi 1901 en France qui, si on parle sur le plan juridique au Congo, qui ressemble à une ASBL. Donc voilà, nous sommes mouvement des femmes de la diaspora congolaise pour le développement du Congo évidemment. Pour le changement, je crois. Pour le développement. Ouais. Okay. Donc, nous sommes là en visite chez vous et nous vous en remercions franchement pour l'accueil. Nous avons cette association a été mise en route ou bien a eu naissance en 2019 avec Maman Christine Pinda qui n'est pas présentement avec nous, qui est restée sur Paris. C'est une association qui a commencé, qui a son siège social en France, dans la région parisienne.
Donc nous sommes des femmes réunies au sein de cette association pour justement amener notre contribution au développement du Congo. Mais étant tous des soignantes donc du secteur paramédical en France, nous sommes menés à venir au Congo pour donner cette contribution de la manière assez diversifiée. Nous sommes souvent sur le plan paramédical, c'est-à-dire tout ce qui est santé, mais la santé suppose aussi toutes les problématiques de maladies chroniques, mais il y a aussi la malnutrition. Comme toute association de bienfaisance ou humanitaire, nous apportons des aides comme nous sommes là pour les orphelinats et les hommes de vieillards. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui au sein de votre orphelinat et nous vous en remercions. Moi, je suis Madame Yansomé Marie, je suis chargée des affaires sociales au sein du mouvement et je suis venue, j'habite en France, en région parisienne, et je suis venue avec ma collaboratrice Madame Antoinette Kaembe, qui est chargée des relations extérieures et qui pourra s'exprimer. Et entre-temps, nous avons nos invités qu'on a ramenés aussi avec nous, Monsieur le docteur Kanga, qui est le secrétaire général du programme national de la lutte contre le sida. Et en dehors de nos... Voilà, tout à fait. Et en dehors de nos délégués, on a ici présentement le docteur Robert Milembwe, qui fait partie de ces femmes de Montcollet, donc un partenariat qu'on a lié avec eux pour nous accompagner dans tout ce qui est sanitaire et social sur Kinshasa. Il n'est pas seul, il est venu avec une de ses infirmières qui est Maman Gisèle. Après, nous avons M. Ngandou et M. Edo qui sont membres de la famille qui viennent aussi nous soutenir. Voilà pour nous un peu en gros ce que nous sommes et ce que nous sommes venus faire. Je laisse la parole à toutes les mamans parce que je ne pourrais pas donner pour qu'elles puissent s'exprimer et pouvoir exprimer les choses. D'accord? Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est Madame Lorraine Lukoki, déléguée nationale RDC. Et nous sommes là pour vous prêter la main forte. Et à chaque fois qu'on a, maman Marie a déjà presque tout dit, et à chaque fois qu'il y a des activités, nous qui sommes en RDC, c'est nous qui mettons en œuvre le projet. Donc nous sommes en train de travailler conjointement avec les associations sœurs et nous sommes là aujourd'hui pour vous venir en aide. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est maman Antoinette Kaembe, de la France aussi. Je suis venue avec Maman Marie, donc je suis chargée de relations avec les associations et plateformes. Donc, on est là parce qu'on a fait ce mouvement pour accompagner notre président de la République depuis mars l'année dernière, sur le plan social, développement, si on peut apporter aussi le peu qu'on a appris là-bas pour faire développer notre pays. Donc on est là, le peu qu'on a, on va partager avec les enfants et c'est tout ce que j'ai à dire.